Nande asilaki ko condamné penza na ndenge sengeli ko somba ma ya ba minere ya RDC na nzela ya Rwanda ozo piller ba minere na kati ya RDC. Alors ils ont somba ma epa ya bamboka ya ba européen etc etc. En tout cas président Félix Tshisekedi a dénoncé ezali liwana un véritable commerce du sang d'après le président Félix Tshisekedi. Il a salué les sanctions oyo imposées Rwanda et pas l'Union européenne, puis Bamboka Moussous, Canada, États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, parce que les sanctions et pas Rwanda. Wana président Félix Tshisekedi ils a avancé, il y a ma casse avancé majeure. Oyo yeko bakisa mana ba sanctions ya batu Moussous. Union européenne, félicitations. Mais kosuka wana te kende encore au-delà ya ko bakisa oyo faire sentir Rwanda que vraiment nazali agresseur parce que nous sommes des homonana la sanction est quittée parce qu'ils ont compris que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Voilà un peu makambo oyo président Félix Tshisekedi alobi. Merci à tout le monde pour notre soutien à la chaîne. En tout cas, je suis reconnaissant. Ndenge bo potaka tango nyonso makanisi na bino pona ko landa kangaye na ba communication na ngai. Nzambe abatela bino. En tout cas, bienvenue dans cette belle émission du 20 mars 2025. Lelo zande lelo makambo ya koyebisa bino eza ebele. C'est que tu serres penza ba ceinture parce que le kuta est belé et ya kina sincère mais vérité ezoya nango kaka na kati ya escalier koki ko bandate pona ko lendi sabino pona ko aimer pona ko like vidéo to émission yambote nakoba esika nyonso yo yambingai aimer émission oyo aimer vidéo oyo like to ko benga na anglais like na français to benga ngo aimer. Alors on a 5 pe bino bo kabola et pas ba musu pe bayeba ni nezo le kanaka tamboka na biso afin ko kwisa fake news ozo panza na o bazu walikale lo kuta luvunu wanande esengeli pona ngai na sengio o kabolela nga émission oyo e panza na pe ko commenter ko tia pe opinion ya yomoko ndenge ozo kanisila makamu ndenge ezo kendela kati ya mboka ya kokamwa ba opposant ba tomboki na rencontre wana nini etumbukisi bino bobo monike ndenge zabo esiko ya biso esili kope na biso esili ko ba Olivier Kamitatu ba PPRD bango nyonso opposition proche Rwanda proche Kagame bakwei na mai kisambete Kagame afina bango lokola bana yende esiko mati Kagame ako trouver gain de cause na ye mebino bolandela kie na loyenge bokosuka wapi Bukavu toujours en alerte. Les deux camps Wazalendu, M23, qui sont dans Bukavu, se renforcent, se préparent. Alors, le pire arrive à la population de Bukavu. D'ailleurs, au marché de Kamagema, quartier Panzi, toute vente et achat se fait en urgence. 3 pays africains francophones quittent l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Niger, Mali, Burkina Faso. Alors l'opposant français Jean-Luc Machelon pointe du doigt l'incapable et l'incompétent Emmanuel Macron, provocateur Yaelo Kwana. Donc en détail dans cette émission. Lelo nakolobela pona ko pesa lango analyse ya ndenge ba actualité ya mboka ezali nakobandana likambo nini nakati ya Jugu Andituri voulant bloquer le passage à l'UPDF, l'armée ougandaise. Les Codeco ont ouvert le feu sur l'armée ougandaise. Plusieurs dégâts matériels et aussi des dégâts humains enregistrés. Deuxième sujet, la analyse Ezanini, d'après les soupçons sur un cache d'armes, Kouranakati à Walikale Centre, il y a M23 et même aussi des militaires cachés dans une église paroisse catholique. Alors les Wazalendu déjà
nakati ya koyeba soupçon ndenge lobi, ils sont allés pour voir et demander ba arme wana, mais le prêtre catholique basiliko refusé, et cela a entraîné que en tout cas masasi et beta nakati ya paroisse ya katolika kuna nakati ya Walikale centre, ce qui entraîne la panique nakati ya Walikale centre, et les autres directement basiliko même sango que ba M23 ba comme biso, ils se sont encamparés de la ville ya Walikale. Nous allons analyser le message du président Félix Tshisekedi, le sauveur de la République démocratique du Congo, na interview à cela qui kopesa na journal français Le Figaro, et à cela qui compète sur les sanctions que l'Union européenne a données au Rwanda et au cadre de AFC M23. En tout cas, encourager que Kosala sous plus comme aussi Grande-Bretagne, Allemagne, États-Unis, Canada, c'est la prouve réellement que na kopesa ba sanction wana et pas ya ba militaire rwandais pe ba cadre ya AFC, cela prouve que le Rwanda agresse réellement la République démocratique du Congo. Alors en tout cas critiquer benza ezali la communauté internationale kala wana kosomba ka minéraux ya makila ya RDC. Voilà un peu de quoi nous allons parler. Nous continuons sur le sujet paru ce matin, Yamkola le 20 mars 2025. Quoi encore au sommaire? Mécontentement de l'opposition congolaise sur la rencontre Félix Tshisekedi Paul Kagame. Alors l'opposition congolaise via Paul Dekiese de l'ensemble déclare: rien ne sortira de cette réunion, rien de conclusion valable, acceptable, applicable ne sera sorti. Ya ba accord wana to na dialogue wana to na rencontre wana ya Paul Kagame. Donc Paul Dekiese est très pessimiste. Pe oyo moko odia ya PPRD pe Kamitatu dans le même angle d'idée. Donc on a analyse ya maloba na bango. Alors to kosukisa na match ya RDC pe Soudan ikobeta makola lobby le 21 la cadre ya 5e journée éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 a on est à stade de martyr et le 26 je crois. Donc nous sommes na 6e journée qu'on a na Mauritanie oye taleli kokota na kati ya Bukavu na yebisi bino pe na zongeli yango que ba wazelendu ba koti na en conquête te ndenge bazokana yango na kati ya Bukavu ne tima ya kozwa Kaziba, sima ya kozwa Kaziba nde ba lukaki nzela po bakoma ti baya na koti ya Niantende be baye na Niangezi. Bamboka wana Niangezi Niantende ezalaki na bitumba makasi entre ba M23 na ba Wazalendu. Nde ba ebele ya ba M23 bakufaki toyokaki ke bazwaki bango na bato bibembe nyonso wana na ba bato civil bakendaki bango na Goma. Na Goma tango bake po esala reveste ba kangeli nanu ba passager na kati ba bimise nanu bibembe ya ba militaire rwandais M23 bakufaki na kati ya Bukavu. Ne yango wana zopisa bino ke bitumba ezalaki makasi. Alors ba vandelaki na bamboka oyo Nyangezi, ba vandelaki na bamboka oyo Niantende. Ba Wazalendu na biso pona kozela renfort eutaki na ngambu ya bamanyema bandeko na biso ya bamalaika nde bayaki en triomphe na bamoto bakokota na kati ya Uvira. Nde a partir ya Uvira nde bakozwa nzela pona baya kopesa simbisi na ngambu oyo pe ya bango ba M23 na kati ya Bukavu bazwi renfort kouta na kati ya Rwanda na bateni militaire ya FARDC oya sika o FARDC azu obalatisi ba brigade moko na kati ya Kalemi. Donc biloko wana wuti wapi a partir ka ba fabricant autotinda commande ba pesa biso batini yango kaka ba meme bato wana pe basaleli Rwanda parce que bakoti bazotika yete butu na moi ba sala semblant ya kosundola ye kopesa ba sanction mais butu bazana ye batindeli pe batini pona ko confondre ba FRDC la bakati bitumba mais ya kutumba azalaki déjà nakati alerte ayebi déjà que tant to kende kuna mutu to komona pe na teni ya sika poudroyer parce que renfort ya Rwanda eye nakati ba bato eye ti nakati ya Bukavu ba militaire wana baza nakati ba teni ya sika ya FARDC o ba doté ba brigade eza nakati ya Kalemi. Alors na mboka ya Mumosho
quartier wana ezaki avant okota na kati ya Bukavu po soko oleki Mumosho nde okesi ko na Panzi Panzi wana nde wenze moko marché moko eza kuna babengi yango Kamagema nde na kati ya Kamagema batu baza en alerte bazo bandenge ba M23 bazo kokende kotia manduki na Mumosho bazo tia manduki na Mumosho pona ko contrecarrer ba wazalendu bavandeli na diantende na Nyangezi wana nde makambu eapenza grave esobongama grave wana tolobaki lobi ke ba M23 bana kobanga bazosalaka patrouille elongo na bacivile po ete ntango gere koya bazo bacivile bakomisa bango liboso bakufaka balobe babomi bacivile babombi bacivile donc basala bapatrouille elongo na bacivile mpona bakomisa bango babouclier humain wana bawazalendo batindi message mutu ala mutu azala na ndako bobongisa baprovision que personne ne sort à partir du mercredi wana parti ya lobi préparation ezali na dengambu esaleki na wenze ya Kamagema wenze wana batu o bazoteka na batu o bazosomba baza penza na kati ya alerte donc mutu azala kimia azate voilà toleki na kati ya Jugu ezali nde moko ya baterritoire na kati ya Ituri province ya Ituri kuna nde papa Kashama Luboya azokamba kuna nde ba UPDF baza na kati ya Bundeko la opération conjointe na FARDC na biso wana nde bazoko s'installer na bisika bele deja s'installer ki sikoyo bazokota pe na kati ya frontière kuna na kati ya Jugu na Ituri alors na koti wana nde ekeko kwena libakuke kote wana Kodeko muta kontrolaka Kodeko atomboki na kokota ya UPDF na kati ya ngambu na ye alors bafongoli feu epa ya ba UPDF baside na bango bitumba ba UPDF balobeto ape basite bango pe bafongoli ya bango donc il y a eu vraiment des dégâts matériels pe balobi monko kaka muta kufaki alors affrontement et salamaki makasi panza entre Kodeko wana ezaki na moko la lobi mercredi le 19 mars 2025 wana na mboka nini na Fataki eza na kati ya Jugu alors ba Kodeko nde bango bato babandaki ya liboso pona kofungola feu pona kopesa passage te na ba Kodeko esalaki panique makasi route nationale ce numéro 17 en tout cas ezalaki penza bloqué plusieurs Ituriens basili ko baselaki kozala recruter epa Thomas Lubanga pona bakota na M23 kokosa bango tokozwa misala kuna na kati ya Uganda bapesi bango $80,000 kokoma kuna badevi bango nzela bakena bango ti na Bunagana bazu bango na ba M23 babandira bango formation nde balobi tamulayi ndenge toza boye non payé bamilitaire ebele oyo ya bazuizu na kati ya RDC non payé différence ya makasi eya na kati ya M23 wana o bawuta Rwanda ba RDF bapenza bien payé bien nourri bien équipé mais o bazolokota na kati ya RDC en tout cas baza na ba plusieurs mois non payé misérable mal nourri nde bazoregrete Thomas Lubanga akosi bango penza makasi donc bakaneli Thomas Lubanga na kati ya Ituri azokosa ne bana Ituri nzoka pona bakende ko nyokola bango wala mpe makambo oyo ba Iturien bazokoloba Thomas Lubanga baza na ye na esengo te batombokili Thomas Lubanga azo recruter bato na Ituri kuranke bakezo misala na Uganda or non wana de pona bakende kokota na kati ya M23 AFC ne Thomas Lubanga azosala musala ya ba AFC ye moko a créé groupe rebelle kuna na kati Ituri pona ko faciliter nzela M23 kota AFC akota ndemba be ya bana mboka na biso moko kaka nde tozo teka mboka bana Ituri balobi papoyo aza mwana ya satana. Le président Félix Tshisekedi azwamaki na interview na journal français babengi Le Figaro kuna nde asilaki kokondane penza na ndenge esengeli kosombama ya baminere ya RDC na nzela ya Rwanda oyo azopie baminere na kati ya RDC alors ezosombama epa ya bamboka ya ba européen etc. En tout cas président Félix Tshisekedi a dénoncé ezali liwana eza véritable commerce du sang d'après le président Félix Tshisekedi. Il a salué ba sanction oyo ba imposé Rwanda et pas ya Union européenne pe bamboka mususu Canada, États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne basilaki ko beta ba sanction
epai ya Rwanda. Wana président Félix Tshisekedi alobi eza avancé ya makasi, avancé majeur oyo eye kobakisama na basanction ya bato mosusu. Union européenne, félicitations. Mais kosuka wana te, kende encore au-delà ya kobakisa oyo ko faire sentir Rwanda ke vraiment nazali agresseur. Parce que nyonso ezomonana basanction ezokita parce qu'ils ont compris que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Voilà un peu makambo oyo président Félix Tshisekedi alobi na kati ya chaîne na bango na journal ya journal français Le Figaro. Mais le président Félix Tshisekedi a yebisi bango la balkanisation que vous attendez dans ces pays, la République démocratique du Congo, ça n'arrivera pas. En tout cas, pas de mon vivant. Kamitatu yoki? Kamitatu, est-ce que Kamitatu ayoki? Bon, India Omari, ya PPRD, est-ce qu'ayoki? Pour yepe India Omari, yepe a Piololi. Ya lobinin. India Omari ya PPRD, cadre ya PPRD. La rencontre de ces deux présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne résoudra pas les problèmes structurels auxquels fait face la République démocratique du Congo. Et comme il le côté India, Omari, a bien comme il le côté. Alors, il y a un lobby que même quand le processus est loin de Nairobi, et comme il le côté. Le président a souhaité que, en tout cas, solution, il y a qui maintenant est-ce que le processus il y a résolution, il y a un conseil de sécurité, il y a lobby, et que le comme côté, rencontre bango, et que bote lango, et le comme côté, et zo lukande dialogue interne. Wana ye lobby que zo lukande dialogue interne, cela impliquerait dialogue interne. Alors, il y a lobby que na dialogue interne wana oyo ekosalama ne ekomema démission ya Félix Tshisekedi pendant 2 ans bakosala transition na bango oyo bakanaka un prêtre akamba nde ekosala ke babongisa sikoyo ba élection transparente pe oyo balingaka babengaka na ndenge na bango ya taya kabila transparente oyo bango babengaka libre et transparente ndenge oyo basala na 2011 na 2006 donc yango babengaka transparente. Donc ekoluka pona abimisi déjà plan na ye bato pe perdre plan na bango bazalaki nango na Seniko azana plan wana na ndenge azotambola tambola Seniko a un plan il y a transition à 2 ans ba fayu l'union sona ba yebiang donc ba luka dialogue pona kolongola Félix Tshisekedi na pouvoir ale bango basa la transition musango moko soit disant Cardinal Ambongo akamba yango et ekomema bango na transition wana président Félix Tshisekedi alobi ekosimba te balkanisation na bolinga wana parti politique ensemble peut monter au créneau bango pe balobi que Félix Tshisekedi a humilié la République démocratique du Congo à sima rencontre na ye wana na Paul Kagame na ye wana Paul de Kesse muta beti le kwana porte parole ya ensemble bango nyonso wana bazala ki ko souhaiter ba M23 bokota siko ba moni ke mo ba blocage ba ndiko salama kanda na bango oyo balingala kike ba M23 bakota atina bakatanga ezomona na ke mo blocage ezali ils veulent s'en prendre na ba déclaration ya lokuta fallacieuse nocturne sorcellerique yoka ya le président Félix Tshisekedi présidenté que Félix Tshisekedi n'a pas une fois de plus été en mesure de tenir parole. Yewa lobaki, je ne rencontrerai pas Kagame wana naliwa. Alors, comment il peut aller rencontrer Paul Kagame? D'ailleurs, rien de concret ne sortira de cette rencontre. D'ailleurs, ils ont garanti nango na iloko moko te parce que ba yokane belé basala ba résolution belé et ça là nango le côté. Donc même wana et comme balango et le côté d'après Paul Diaké son porte-parole ya ensemble. Yo lobini ni papa. Ba tio ba moni déjà que makambo zo ke na ndenge mususu ndenge bango bakanisila kyango. Alors ba bandiko piolola croyant que bazolobela Congo. Zoka bazomilobela bango moko qu'ils sont des M23. Mais na M23 on dit que makambo la bango ezokoka ko simba te ezokena ko blokame babandi ko pamela ko critiquer rencontre ezo bloquer makambo na bango. Wanande la RDC avance, les chiens aboient, la caravane passe. Tokoyoka makambo na bango ba
opposition proche Kagame te. Opposition congolaise proche Kagame Tokoyo Kabino te. Vous n'êtes que là pour la vente de la République démocratique du Congo parce que la majorité des opposants congolais sont des étrangers qu'on nous a imposés Nakatia contre opposition. Et ils sont protégés par l'Occident. Le Rwanda, la Belgique, ngwaku. Moi, diplomate babengamaki bengani bango na Belgique. Moi, bazonga Rwanda ezate. Sengi Belgique, apesa bango esika ya kokimela. Ndenge oya ONU représentant Rwanda na ONU babengana kie albila kozonga Rwanda te États-Unis lukelanga place pona nini ba diplomate oyo ba homme politique ya Rwanda bazokima kozonga na mboka na bango. Est-ce que Rwanda ezaka mboka moko ya penza démocrate ya démocratique? Voilà un peu pona koyeba que marche salama kipe kuna lobi kaka oyo pona ko telemela Kigali makambo azosala basansone ozokita ya nango population muta nyokwama balobi kende na yo Kagame tikela biso Rwanda oboyi na biso yo abakisi ke ba activistes violents oya ba M23 ne sont que des pantins qui n'attendent que des ordres venant de leur maître. Il est plus pertinent de dialoguer directement avec le véritable instigateur oyo akamba kabango o atinda kabango e malamu min kosolo na oyo atinda kabango maître na bango, avec le véritable instigateur de conflit plutôt que de traiter avec des intermédiaires. Malamu na solo na mutatinda kabango ke na solo na ba pante oyo ba coquille vide sans autonomie réelle. La recherche d'une paix, d'une solution durable repose sur les processus de Luanda et de Nairobi. Et aussi, le président Félix Tshisekedi a souligné que les appels à Kolanda, même à l'accomplissement, résolution, il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies 2773. Ndetokokoma na conclusion président Malamu pour la paix. Il y a Est, il y a République démocratique du Congo. Ebele kati na ba opposition ya mboka na biso République démocratique du Congo, République démocratique du Congo, basepeli na bango te kokutiana ya Paul Kagame na Félix Tshisekedi kuna na kati ya Doha na Qatar. Yangwana mama Tina Salama porte-parole ya chef de l'État akenda ko belisa bango lisusu pulu na munoko ayebisi bango ke mama Tina Salama annonce que prolongation masolo ya Paul Kagame na Félix Tshisekedi ezo continuer. Mama Tina Salama annonce la prolongation de pourparlers Félix Tshisekedi Paul Kagame. Félix Tshisekedi demande demande le soutien de la communauté internationale. Nakatia ba pour parler oyo esuka kaka na bango mibalete na Qatar, mais que communauté internationale a s'emprunter à sunga bango pe pour une conclusion valable. Wana alobi que première rencontre na bango pour na président Félix Tshisekedi alobi que réunion wana se déroulaki na kati ya ambiance conviviale. Ah ya malamu, donc eleki malamu, eleki malamu tobeti masolo, objectif ezalaki ya un cessez-le-feu immédiat inconditionnel pe esilaki ko salama pona kaka désescalade et salama. Donc ba tension ekita ya kuna na est ya mboka. Objectif na biso liboso ezalaki nde yangwana ko kende ko établir un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel pona koyeba ko permettre désescalade pona ko koma pe na résolution ya makasi penza ya conflit. Alors wana pona ko koma na résolution ya malamu penza ezoko nécessité respect ya engagement autozozwa awa to respectaka parce que Kagame pa lobaka ngana respectate ngape na lobaka Kagame a respectaka te makambuye alobaka mais nanga musiko pona to koma na conclusion valable et sengele mutu na mutu a s'engager na respect ya makambo tozo kanga awa. Ndene yango le président Félix Tshisekedi a lobaki qu'en ce qui concerne le refus il y a ba M23 pona ko participer na réunion dialogue ya Luanda pona
président Félix Tshisekedi alobi ke ezo confirmé que M23 en est pantin qui n'attendent que de recevoir les ordres des autres pour agir. Wanande abisibangala ebisibino kala baka bapante balakane loko mokote koki vide nakate bango loko te batindi kakama o balobaka utaka quelque part de nangwana ba oyo pe batindaka bango nde bapesi message bapesi communication bapesi dictat yangwana bango balobi amen nde basi plier eutela yango na makanisi na bango moko te yango nde bisaka bino baka na bango bapantin wana maloba ya mokonzi ya mboka le président Félix Tshisekedi bokosuka wapi Bozana Kanda, les opposants congolais en colère. Pourquoi Kagame doit dialoguer avec le président Félix Tshisekedi? Ça, c'est en leur défaveur. L'opposition congolaise va bimi au créneau poulou ya monoko. Yoka bango makambazoloba. Yaliboso, Olivier Kamutatu. Asepilité. Alobi ke kuna nadoya, président Félix Tshisekedi, azolu kaneka ka cesser le fait ya makasi. Pona ko freiner, avancer ya ba M23 na Walikale, na Kisangani, na Katanga. Yangwana ne bake kuna ake ko forcer ne kaka cesser le feu po abangi M23 makasi bazoyela bakokota Kisangani bakokota Kalemi Katanga wana ne kobanga yaye ake sine mbangu cesser le feu na Kagame wana critique ya Olivier Kamitatu. Tshisekedi est en pleine déroute militaire. Voilà pourquoi il se précipite au Qatar dans le but d'obtenir un cessez-le-feu. C'est quand Kamitatu, ce qui présente Félix Tshisekedi a vu cessez-le-feu. Il y a Yoni, pour aux Congolais, hein? Pour aux Alakano M23, tu es bien. Ce qu'on y a aux Alakanda, oh, à un dérive militaire. C'est que ce qui présente Félix Tshisekedi a un dérive militaire. Il y a aux Anambokanine. Pour se la dérive militaire, ouais. Pour se pelater que Bakata cessé le fait. Donc Kamitatu Olivier est un grand voleur et sorcier de la République démocratique du Congo qui mérite d'être vraiment maltraité, mal vu par les Congolais. Parce qu'il y a beau cesser le fait au président Félix Tshisekedi à quelque chose na Kagame pour naïe azo critiquer yango aza en déroute militaire yango na ke wela cesser le fait. Ce qu'a weli cesser le fait pour na bonheur ya yo to pour na bonheur ba Congolais. Akakola soki pe aweli yango eza pona esengo ya ba population na Kivu oyiba bato Kivu Goma Bukavu pasi bazomona chaque maison de fouilles ba côté la bango ba bomba bango maison à maison et Olivier Kamitatu est content mais là quand le président allait veut signer de cesser le fait lui n'est pas content oh parce qu'il est en dérive voilà bino makamizo vraiment biska buvandaka po bozala ka sika bato bazala te bo meka ko tambola na makolo bango bakomona ke ba kongoli bakara kanda na bino hein bo rena na moko vous avez fait quoi? Bozakaka na kati ya se ya bato ko provoquer déstabilisation ko pesa bato ba machette ko ne ko tia minduki pona ba M23 ba ko ba sale lango vous maintenant bo linga c'est le fait voilà bon mon ami Olivier Kamitatu est l'un des M23 qui attendent l'arrivée de ses copains voisins amis na Katanga deko sango na zobisa bino na kati ya organisation internationale ya francophonie bamboka misatu ya Afrika elobaka français esili koza mokano ya kobima na kati lisanga oyo emoneli ke lisanga oyo zangi sérieux pona nini bangoko bako kambaka biso donc France mutaza mokonzi oleba lukatia mutako kambaka donc secrétaire général ya OIF wana faza la mutako lobaka français tomboka oyo lobaka français autane kuna mais Emmanuel Macron na vraiment qui relation na yeso ki ya ndenge nini akena kozwa moko azoko kamba OIF wana moko na kuuta na mboka oyo lobaka anglais bango bazala bango na ba Commonwealth balobaka ba lisanga elobaka ba anglais est-ce que kozwa mutu moko na kati ya mboka elobaka français akena ko koma secrétaire général kuna nyango mama papa Macron Emmanuel waka mwasi to wala mobali pona kososola makambu zo sala ba français ba sepela ngote lokola opposant oyo Jean Luc Mélenchon opposant on na kati ya France a pointé du doigt Emmanuel Macron accusé que régime ya Macron mutu eza responsable ya kobima ya bamboka deja misatu na kati ya lisanga ya francophonie de para bamboka oyo ndenge nozotika bokambami ya OIF epa ya mutu moko avandi na mboka elobaka français te na mboka elobaka anglais est-ce que ezalaka
yango wana frustration ya bamboka ebele balobaka français bamoni ke eza intolérable, inacceptable, inadmissible. Wana tozo kotela pe RDC azwaki deja likanisi wana osungi France asungi ete France aza na nsima mboka wana ya Rwanda oyo elobaka anglais mpona kobundisa mboka oyo elobaka français. Nzoka Macron wana kati ya mboka oyo elobaka français fo kobundela mboka na yo te yango eza en danger. Mais Macron abaluki mboka wana ya francophonie ya balusi yango ekomi opposant na ye ekomi kosutenaka batu bazobundisa RDC. Yango RDC pe akomi ne prêt prêtre ya kobima parce que la république prêtre ya kobima na kati ya OIF sikosoke komi su bongo tokosuka wapi. En tout cas Jean-Luc Mélenchon a tombokeli régime ya Emmanuel Macron pone likambo wana ya francophonie. Alors biso pe tozoyoka toyebi te réaction ya Emmanuel Macron soki ekozala ndenge na kobima ya 3 pays africains Burkina Faso, Mali pe Niger. Joseph Kabila lekaki kokutana Thabo Mbeki, ancien président ya Sud-Afrique et Afrique du Sud. Donc bazalaki pe na itandoke na ba journaliste mpona batunaki mituna na tina mafunda o basalaki ye et ba président Félix Tshisekedi pa Jean-Pierre Bemba ke ye aza penza muta ko déstabiliser mboka ya du démocratique Congo na nzela ba mobondo pe M23 na AFC. Ye alobi ke ye Tshisekedi apesanga ba preuve atindi ba journaliste bokende kozulanga ba preuve pa Tshisekedi oyo azolobela ke ngai nde mutu naza responsable nazo parrainer M23 na AFC. Donc Kabila alobi na ni de près ni de loin na makambu ya kozala parrain po soki ezalaki bongo ke nga nazala parrain nde bitumba eza na niveau ezate nde si makambu ekatana bana nde makambu oyo Joseph Kabila asili koloba. Mais na mwa mikolo oyo ayambamaki epai ya président Museveni na secrètement ekoinsidaki pe présence ya nanga ezala na kati ya Kampala. Balobelaki nini siko na nanga na Joseph Kabila bengisi bango epai ya Museveni secrètement. Lokola mboka tozala ngo eza mboka deja ezaka deja bisika nyonso ok courant ke eza secret nzoka ezala ngo secret souté et koyebana. Alors ba révélation ya masolo na bango elakisi penza que Kabila aza penza parrain ya AFC. AFC. D'après les analystes, cette coïncidence ya Nanga et Joseph Kabila na kati ya Kampala en présence de Museveni prouve clairement que parrainage ya AFC M23 ezokosalama epai ya Joseph Kabila. Batumi bale wana baza penza ensemble. D'après journal chaîne ya Africa Intelligence muta fongol biloko yo na komi penza na suka ya masolo na ngai lelo omoni penza Jean-Pierre Bemba lobani na na ba preuve ye moko nkolo na bobundu azobeta lisoro minduki kolia na biso financement na biso euta kapage Joseph Kabila e ba komisela na biso ngo shadari minaku preuve nini soto oluka siko o tel makamo mobondo o alobite alakisi ke bakana kotela place tel ba dépôt ya ma minduke eza kuna pe bakeba moni yango même makambo ba shadari mina balandela kaka esukoki wana te balandela. Alors ba preuve o président ancien président Joseph Kabila azosenga pa notre président Félix Tshisekedi eza nango eloko moko simple. Si président Félix Tshisekedi a déclaré dit oh il y a bâché la télévision dans le monde entier ba yoki que Joseph Kabila nde azana mutu ya makambo déstabilisation ya Congo parrain moko ya ba parrain ya M23 AFC nde na kati ya Doha kuna na kati ya Qatar Kagame andimi ke ya solo makambo wanga naka eza problème congolais eza problème congolais ba M23 ba Rwandais ba congolais ngala za pour rien kuna akendi ma cesser le fait Kagame andimi cesser le fait pour la koloba que oui je suis le parrain. Président Félix Tshisekedi a eu raison pour la koloba que oh ba koki vide ngana lukaka mutu atinda kabango ce que c'est yo tinda kabango te on dit mais cesser le fait bona nini. Voilà, Kagame se dévoile responsable et parrain principal. Il y a AFC M23. Il a accepté le cessez-le-feu. Oyo bayoka ni kuna kati ya Doha na kati ya Qatar. Donc
makambo est déjà vraiment mis au clair. La diplomatie de notre président Félix Tshisekedi esili kofuta abantu basala nini abantu basala munoko bozala kanwa mitwana na ebite boaka minoko asosala nini bavoyage pe leki soki bavoyage te lelo nde koyebake Kabila apare lelo koyebake Kagame apare ya ba M23 ya déstabilisation du Congo esi même na maboko ya Kagame nde vraiment mon frère ne soyez pas seulement emporté par les dires, par propos, il y a le Kouta, il y a le pouvoir, il y a Kindoki, les opposants congolais qui sont proches du Rwanda. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Abonnez-vous seulement si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en prie. Likez l'émission, aimez l'émission, commentez, partagez. Voilà, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec de la victoire est certaine. Au revoir, on se revoit. À la prochaine.